Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis c'est à kitoko. Les ana image à qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis c'est à kitoko. Ezana image à qualité, image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. C'est un malamu de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga botonga fenzora. Les amis TV abisso mokoe. Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestino. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi Mokoto. Sur le moteur la théâtre. Artiste, musicien, politique, sport. Les amis TV. Ça polémique. Papi Mokoto, travailler. Président Eli. Yabana Matongé. Bana Matongé. Sauf à la Matongé, tu es bien que. Sauf à la Matongé. C'est quoi c'est bon nous moi la maintenir solo oui papi mon pote biso tout total rien de besoin olobani papi mon pote les amis TV ngana oloba mingi te image qualité kitoko na bise makambo za wana yende makambo oyo sita kitoko de boye les amis TV abisso mokoe sita image de boye les amis TV abisso mokoe image qualité sont boye les amis TV abisso mokoe balobi fait abisso Louis bon Louis Mboulik total ramingi na bala ndako les amis TV quoi et tout Samuel les cas kuno pesa les amis TV bon yebi kama solo nenge zala oyo site kitoko de boye les amis TV abisso mokoe wa babi site zaka moko les amis TV quoi babi biso tout papi luwa ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas biso tout dozana na site za moko est-ce que ba site na bango to sepela kanango ninango babi site za moko site za moko kaka site za moko ba site na bango to sepela kanango ninango biso to bonaka site moko mes amis TV venanga yo abora pour ya naloba sakola panza est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu peux se payer la rango les amis TV ba finga batonga bakanga pamba si tu ne se payer la rango les amis TV oyo sita kitoko de boye les amis TV abisso mokoe image qualité sont boye les amis TV abisso mokoe bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Mbote bonjour na balandi na biso il y a les amis TV vraiment est-ce qu'ils ont mis bino na biki boza konsepela les rendez-vous est toujours là bo excusenga momke je suis un peu rimé boka kande na oluba na uti na maladie ce ça va nzambe apamboli merci à toi mon boss et papi Mokoto parce que tous en a les amis TV les rendez-vous est partout na bana bino mingi na ila rabino oyo yasika oyo le kana RDC partout dans le monde entier. Donc, mingi vous s'abonner dans les amis TV parce que ouais si kanini beaucoup de informations ils sûr beaucoup de émissions où ils édifié beaucoup de films bagag tout partout dans le monde entier. Donc tous dans les amis TV merci à toi Piro Malanda la soutien Nabino merci à toi mon koto mon boss Zalayo et pourquoi pas à Dimitri Munganya moto Simbi Bilili les rendez-vous et Zuibiso et Pai Wapi Awatozana Kimbangu précisément na Elengesa et Paya Mama Makila Obeboyebi artiste comédien munene asali ba film minene bandana ba CD avant tout oya lelo na internet sur YouTube ndenge koma lelo banjonji sur YouTube Mama Makila aza acteur et puis aza
artiste comédien munene oyo asali musala na ye vraiment oyo esepelisi bino édifier bino epesi bino ba conseil bo se retrouver pe na ba ka mususu o bino bozalaki nango parce que balobi oyo tosalaka oyo bango batournaka comme ba film eza ba histoire vraie asala musala na ye bien lelo oyo epai wapi toye mama aza maladi akoyaki paralysé toye kokuta ye lelo na kati ya ndako na ye aza maladi vraiment ezosala pasi ebele bokoyoka ndenge ye moko akosexprimer malgré koloba neza mwa penza mingi penza te aza na maladi mwana na ye azali awa ye nde akoexplike biso qu'est-ce qui se passe nini ezoleka epai ya mama Makila. Bonjour. Bonjour. Boni. Madame. Bonjour mama Makila. Bonjour baba. Boni santé. Ok, merci maman. Jeune fille, comment on a dit? Comment on a Fanny? Fanny, toye apanabino, tokuti maman Makila ou aza artiste comédien munene asali musala na ye, asali pe kombo na monde entier, tokuti malade banda kindengene. Malade aussi banda nango déjà attention dérangeara nango ye, to bi ke dérange ke. So pas moi traitement na zo moi kimé mukie mais otako le cas déjà dara j'ai dit moto vandi. Dara ko tanya na douche ke ko sukola, akio sa ande crise na kati ya douche. Na écoute que na kati ya douche. Écoute que na kati ya douche. Douche na ba karwana écoute ya koyi wana nde ba tombolie ba ko tina ndako. Na ndako zo ka premier soin to lali vendredi na ngwana. To monika eta mu ndeko mo changer nde to ko mimi na hôpital mo ezaka pembe na biso a. Na hôpital c'est là 2 semaines. Na hôpital c'est là 2 semaines ti moi ba lisungi kaka ba tuto yo mu hôpital nde to zongi na ndako. Non, depuis boza ndako awawa boke so hôpital moko te ya munene toki hôpital na mte pa ka eska ke ndako ma ba kisi na ka na centre mo za kabinda awa ba kisi ka attention calmement attention mkie wana nde tozo ke no hôpital muso italia minene non to kete poto luka lisungi sikoyo ndenge mama za paralysie bo est-ce que azo un traitement na paralysie parce que to moni ezuye katikati mopandi o na likolo na loboko likolo pe liboko ezo bouger penza te tomoni limite bongano zo bilili tomoni likolo ya mama azo meka mwa kotombola mukie mais ezo bouger penza te juye mopandi okuna ya gauche siko mama zo zo traitement ya bokoko mo docteur mo ga bokoko to benga ki atalaki abi nde aboyelo ko eza mpende ya grave penza te nde ako salisa ko yoka ni bien azolandela ye donc moi kotombwana tomoni ezotombwana nde pa bokoko wana moto azotraite ye bandaki traitement de 2 jours déjà deuxième jour yango nde mpe bandozwa traitement vraiment eza pasi balobi tokanisa baninga na ntango ya pasi ANTPC boza wapi ya papa masumu e tokanisa boza wapi ANCCP boza wapi artiste en danger mama Makila oyo asali musala asali bino musala na ba film na bino ba nyonso ba artiste même comme ba film bobenga ye atunda ba film bo pese comme caché et lelo o azana passe bo kanise na nini olobi ke bazo ya ko traiter ye nani o neti aye awana lisungi kosunga mama Makila tant qu'artiste comédien. Bon, bah théâtre en tout cas le la vérité on a to banda. Oui. Na moni ata muta théâtre mon côté. Na moni na muta théâtre té. À part ka Tantine Fanny Barabi Fanny nani? Fanny Poutou. Nde ya kaboye kotala biso ya mo wenja sali biso pa otiki la biso yinde na mona. À part Fanny otangi so nani? Na Rabi Mavinga. Donc Rabi Mavinga na Fanny Poutou nde bayaka o le quoi bateau neti baza le quoi ba président Masumu na moni ata président Moroté président ata mon côté o biso to tika bon JP Masamba ya to kanisa parce que maman pétant za injo to makasa za ko kena to kanisa ayete mutu moko te soki tobi ke mutu ayeki tobi ke ayete c'est que to kosi mais nde to vanda banda mama bela tour aliboso akoto hôpital abimi ayeli susu ko bela na ndenga beli susu boto tika mo ata mutu te ata mutu moko te et bongo président Herman o ya ANCCC ya ba jeune leader ba bimi kolo yepe bomoni awate bon nande bayaka penza na mona mutu te omoni bango te na moni na mutu te ka batonga na tangelo nde bato bayaka
na tendresse tendresse na didinga tendresse po mama tata mwasa fani putu esili epa yaka ok merci eza vraiment pasi balandela biso ya les amis TV pasi RDC bazo reconnaître ba artiste comédien te artiste en danger o bino ba botelema bolobela ba artiste mama makila ye yo lelo asala ka musala na ye comme il faut asepelisaka bato parce que ajouaka très bien maman onga na yebi très bien mais lelo azana pasi tout le monde atali sungi mon côté ba association ya ba groupe eze belé ya ba artiste comédien awa na RDC o boganga koto voter boye to sala boye ministre kitire aza wapi tang o to zomona mama o lobi so muta kufinde to mona bino boye na ba cotisation boye na ba fleur ba lobi to kanisa mutu tang azana bomoi to kanisa mutu tang azana passe pourtant boye ba fleur elles sont importantes et aux asuna tina mon côté c'est le moment à resunga mutu tango azana pasi oyo parce que balobi ko sala bakine oyo ezo senga mbongo ça demande l'argent ezo senga mbongo vraiment ça nga pasi neta na kuteli mama makila ndenge nga la yebelaka et lelo na ko kuta na santé oyo et puis aza paralysé et ça nga pasi na lela ki vraiment avant ko leka liboso ya caméra ezo sala pasi papa masumu a NTPC bo uta ki ko nommer batu bozana ba trésorier bozana ba tout équipe eza wana ba mbongo eza botiaka ba kotizaka mama makila yo azana pasi to kanisa mama makila yo azana pasi président Herman na yebi ke uta ki Canada oza déjà na kin mama makila yeyo aza mama o jouana bato ebele ndenge na basende bandako na bino botala ke partout dans le monde entier et bato o bolingara pe ko sunga bato wa motema mawa mama o asepelisaka bino botala ke na ba télévision na bandako na bino apesaka bino éducation na ba film ele nyoso a tourna en tout cas bato bosungaka ya motema molamu botala mama oyo awa to moni ata mutu moko te balobi famille na ye mwana na yazo témoigner ni papa masumu da président ba artiste comédien o yete et bino batato kanisa bobenga mama makila na tuna ke ba question avant parce que azo ko loba plein mingi te tala kam taza mal to ko lobi c'était azala ki une invitation na bino le cas qui dernièrement événement ozaki na on a terrain awa na yolo et lelo akoyi malade tout le monde li sungi na bino te artiste en danger tout le monde li sungi ya mutu moko te balobi bayeba ka mutu malamu na tango ya pasi ata ebele te ata muki et ça la ka bien aza artiste comédien aza reconnu asala musala na ye abanda na vente ya CD avant kuto ya internet YouTube ya ezo ça la pasi en tout cas na part na nga esalinga pasi bandeko la biso ya les amis TV olobi ke bayaka te à part tantis Fanny ayaka mo sa libino wenje neti batu ya libanda o balandaka mama ba fani na ye balisungi pese ye bon na libanda pe bato poto penza ndamba pambwa ba panise ya mama na ba tinde ya kikaka wana penza to ko bomba te lisungi yaka makasi yaka ok mama kila na yebi ke zokoka koloba penza te okoki kosenga nini na gouvernement na biso na bainyoso bazolanda biso na les amis TV bayeba mama makila posani eza nini parce que ozana état malade bakanisilanga na musala na sala na boko oyo nakomi na maladi koloba mbambango nazokoka lisusu te batindanga mpe na bahopito ya minene ndenge baninga mosusu bakenda nazoloba naza na mpasi na motema famille nanga ekomi nde bino merci maman merci bomoli ki mama zoko koloba te alobi mwa muke asalele bino musala bokanisa ye gouvernement boza wapi bozo faire voyager pe ba artiste bazo ki ne ba mboke belé mama on état au musala saleli bino pourquoi pas bolongola ye pas zota soin ta libanda ya mboka soki a hôpital la munele o boko ko mema eta ta libanda ta l'hôpital moko a cinquantenaire ezali hôpital la munele tout ça bangalie mezali pourquoi pas bozo mama o azwa soin na ye convenablement pourquoi Yaya Fanny okoloba nini na baye bazolanda bino parce que mama to meki akoki te tala kara ta eta zanango to linga te to lobise mima emiso bandi ko bima déjà ba tension eza bien te to senga lisungi na bakonza mboka bato bosunga pe bato to moi pe bosunga ba artiste belé même na ba musicien bazwa pe ba guérison ndeti papa kokodio ko na to lande dimanche na information na lande dimanche
na mon papa kokodo kwa bongi kitoko na nzoto nezongi normal po anite boko sunga pe mama nga atele mazongi la pe musala na ye do asepelisa bino ndenge banda ko sepelisa bino na bi ko bozala na posa neti lo po boluka ke kaka na maladi boye a tourner ndeni a sepelisa bino ndeni to luka lisungi na bino na lisungi na bino soki azwi guérison nde akotelema lisusu po do bo sekaka na bino kaka bo sekaka kaka oyo azosenga kaka na vie na ye ezaka lisungi bosundoli te bopesa mokongo te pardon mpe bosungilanga mama na nga. Ok, merci Fanny basungela o mama na yo toyoki ke badiscussion bimili susu balobi Fanny Poutou alie mbongo ya mama Makila batindelaki soki $120 eza esolo bon po mama na nga zonga penza na temps bato pende ya poto batindaka mbongo eza na grâce à Fanny Poutou baémission esalami nango ebele mais oyo Fanny Poutou le kaka ye kosala nalala te nazwaka chèque ti lo nazwaka bappel ti lelo nga nazwaka na grâce na ye nga nazwaka bappel Fanny Poutou alie mama na nga mbongo te mbongo nyonso batindelaka ye ayaka kotika so mpe batindi mbongo sele mama Kila wende oyo etikalisi mbise na maboko akosala wende na ye aye nango ayaka nyonso ayaka eza te ke soki ke aye na mbongo faleka kaka na caméra ata boye nayeki kotika te azali mosusu abengile mosusu soki ke numero na eleki te akotinda na boîte vocale mama Kila loba mpo natinda yango moto atindi mbongo mpe ayokaki aye ozwaki deja mbongo alie biso mbongo te en tout cas réputation na ye ndenge ebebi atanga monde na vandi boye na sepe te bolanda babilobela te bilobela na bolanda ngo te wana ezaka polémique ya ndenge na bango mais mpo na Fanny Poutou a escroquer mama na nga mbongo ata moke te soki ke ya akoya awa te ngai nde nakendaka ntina Kasavubu epani nake kozwa na ye nango pele na kokoma boye totie crédit na bengi Fanny tozwaki bakoswana mama Fanny nazwaki mbongo merci mwana nga bolanda wana te botyango mpe na motema te mbongo nyonso ya mama na ngai ye ayaka kotika lobake mama na nga ndakanisi ata mwa $5 mela ata mwa jus mwana ngai eza makolo na oyo tamboyaki boyeboye ya mosusu ekuta boyaka nde mama na kozwa te oyo eza ya yo fo tya mwa provision lia mpo ndoto eza makasi en tout cas réputation na ye mpenza toyokiki bebi eza nango ye te mpe alie mbongo te babenga meme ngai ngalabi te mbongo euti opesa biso nsima lere alinga okende ezalaki $100 oyo mpe lere aye bolere oti voyage nga kuti nazalaka te lere aye apesi mama nanga mpe mbongo lere na ye mpe alakisi ngai mpo nga nakenda na matanga lere na ye mpe mama mpe alakisi ngai mpo nga nabombaki mbongo escroke biso mbongo te nyonso ekomaka nango ti lelo mpe soki batindi nyonso ekomaka. Ok, merci Fanny. Nyonso ekomaka botika obebisa réputation ya Fanny Poutou parce que ezotambola babi ki aleki mbongo Fanny aleka mbongo te bango mo boyoki na munoko na bango nyonso botindaka bato ya poto ekomaka na maboko ya mama Makila ezala obulubaka ki basomba biloko nyonso balobi opesi ya gauche ya droite ya bateka nde bible lobi to sunga na vraiment bayibosunga ka ebolemba pe ko sunga mama Makila te o nazosenga nde mingi ANPTC Papa Masumu ANCCC Herman Kasongo botelema nanu soki bino pe botelemi boke pa ministre mama o solution que mona na pona ye parce que asala ka musala lelo so santé ne zongi normal a zongi ka musala parce que a mesana ko sepelisa bino monde entier partout bolanda ka ye botika biloba loba na kombo ya mutu tango likambo mutu asalite réputation mutu basomba ngo te lambe ko bebo sokola mais réputation mutu jamais ekotika la ko sokola yango Fanny ya kambongo te akomaka bino no so botindaka Fanny akomisaka pa mama sa consciente alobi ke komaka pe mwana zo confirmer alobi ke ekomaka Fanny okoko pesa numéro bakoki ko jouer la bino mutu ali ko sunga mutu ali ko aider mama ou ali ko sunga tout opesa numéro ya bino ya téléphone o bakoki ko jouer la pona lisungi ya mama Makila o balingi ko jouer mama Makila bobenga bango na 084 42 94 037 na bandeli 084 42 94 037 donc soko bengi okozwa Fanny akoyamba pona mama Makila en tout cas asalaka musala na ye bien bosunga ye tozala besoin na ye azongela lisusu musala na ye tomona mama Makila ndenge amesana kosepelisa biso gouvernement na biso boza wapi
bozelaka raté likambo ekoma gouvernement eza wapi papa Masumu oza président ba comédien nyonso oza wapi c'est le moment ya kosunga yango yo. Merci vraiment na balandi na biso ya les amis TV. Merci à toi mon boss Papi Mokoto, merci à toi Piro Malanda, Vanette Bindanda Landu batu ya kosunga bango yo bazana ba problème Feza Raja moi ce qui to kona kati à Bruxelles. Maman Makila a un problème parce que y a assez plisable dans musala na ye. Merci à toi Patrick Etimi, grand joueur na kati à France, sur la Ricardo Zouao, Livé Makambo na kati à Portugal. Pourquoi pas à Benina dia maman générale maman Makila yo à Salara théâtre c'est plisara bat boye billet. Butala talay bo mona partout dans le monde entier. Floribert Kalumbuka Songo mon papa, merci pour nos conseils, merci pour na nyoso, merci à toi mon boss Papi Mokoto, to komi na suka émission na biso, merci à toi Dimitri Munganya pour na bilili, nde to kutani mbalasima pour na news mususu, bye à la prochaine. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya député. Mais boto la skoye komelinga. Wapi na les amis. Deux micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga ka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga ka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi ni par ailleurs kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutunase. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bino subo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tanga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bwaki kaka mise na yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela ka makambo epele wana. Musapi yo kocha na lisu pela ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za muta catholique okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta missioni okoyeba ko bosa na ngonga te. Eki bisa ngonga moko wana ofini susu ngonga wala. C'est-à-dire okomila yo ok c'est que okomi et na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV. Yokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir na buko ya bokonji ya lola. Mais ceux qui s'abonnent te Nzambe, no single yo. Ato ko tele lola. 10 jours de lifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto shuka tumbana de boko. Oyoka nenge shwaka. Shuka tumba yo na kati, nchoto mubimba. Oyoka shoma nyonso na po o s'abonner ki te na kati les amis TV. Ni par ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning, my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, Papi. I love you, Mokoto. I love you, Papi. Les amis TV. Bon s'abonner.